olingi o s'abonner au betika point Longo TV. Tango Satana belemi kotuka pe kotolangaye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela ponangaye akobondela ponangaye pona longa tango nyosoe atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo bomo ya moto elonga ezalise na yo nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakutambola sena yo kwete yo Nzambe nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melonanga nakuyemba nzembo na elonga nakutambola sena yo kwete yo Nzambe nakutalela siyo atapasilekyelingaye nakutinga masiyo kuleye sengwe tondi motema kuna yebiete elonga ezalise nayo yawe nakutalela siyo atapaselekelingaye nakukanga masiyo koleye atesengwe tuti motima kuna yebiete nabomo ya moto elonga ezalise nayo yawe elonga ezalise na Yesu Masiya Nazareth elonga ezali na ye. C'est vrai ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete longa na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth. Bien aimé croix yende mutako na biso so tondimi tokomona kembo na Nzambe ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yo ozali Nzambe kolo Yesu motema na ngai esanjola se yo kolo nzembo na yo na monoko na ngai kolonga te pona yebi
Nazareth solo pona yebi ete na sena moyoyo na yo na pasi bitumba na talelio na yo pipepe pambonge na simbi se kombo na yo na yo na vilanga na simbi se kondima epana yo na yo ma message confirme oui elongo na ye tosimbi kaka kondima yaya tokende wapi na mukana na Marc chapitre 5 na verset 36 bayebisi chef ya synagogue tikotungisa mokonzi mwana sakufi Yesu masi otenaki konti ya maloba na bango te kolobi na ye kobanga te crois seulement Alléluia mwana kufa kiazongaki na bongo bien aimé nyonso ayo ekufa soko simbi kondima na Yesu masi ya Nazareth ekosekwa ndima kaka si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Yesu Massia le chef et le consommateur de la foi. Bana CFC, Bana Kodef. Alléluia. Bana de la foi TV partout à travers le monde. Alléluia. Yesu Massia Nazareth. Total sa kondima liboso na ye. Poete longo na ye. Ndeto bima balongi. Tango satana belemi kutuka peko tulangaye kolo Yesu afanti na loboko ya tata Nzambe kobondela ponangaye akobondela ponangaye pona longa tango nyosoe atakombongele kimakasi akusimbanga na loboko tokatisa elongo nakutalela seyo atapaselekelingaye tinga masiyo kole atesengwe tondi motema ona yebi ete na bomo ya moto elonga ezalise na yo ya nakovanda na kombo na yo yangweza libomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambula sena yo kwete ozanzampe nakovanda na kombo na yo yangweza libomba melonanga nakuyemba nzembo na elonga nakutambula sena yo pwete yozanzambe nakutalela siyo atapasilekelingaye nakutinga masiyo kuleye sengwe tondi motema una yebi ete
elonga ezali se na Yesu Masiya ya Nazareth, elonga ezali na ye. C'est vrai, ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete elonga na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya ya Nazareth. Bien aimé croix yende mutaloba na biso so tondimi tokomona nkembo na Nzambe. Ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe. Kolo Yesu motema nanga esanjola se yo kolo Zebo na yo na monoko na ngai kolonga te. Pour l'inhumation de maman Elisabeth Kaluka Kuna, notre très chère. Elle était si chère à nous, toujours elle est restée là, qu'elle nous a quittés, elle était moi, je comprends notre terre. C'est ce qui justifie suffisamment cette cérémonie. En son honneur, si de l'autre côté, ailleurs, il n'y a vraiment pas du tout de considération pour nos disparus. Seulement, la nécropole entre TRSS, c'est le respect du moment musulman, doivent être respectés. Voilà, moi qui explique toutes les cérémonies dans le dessus par rapport à nos disparus. Maintenant, dans cette logique de respect au monde, nous devons aussi garder ces sites qui les accueillent propres au monde. Donc, si vous avez des bouteilles d'eau, c'est bois, chaque famille, il fait très chaud. De préférence, consommer cette eau ici, elle est sans de vie, dans les jetons, dans les couverts qui sont sous nos yeux contre les déchets aussi, puisque nous ne voulons pas aller les jeter dans les quartiers. Dans notre vie, nous avons l'utilisation de plastique partout. C'est quelque chose que nous tous nous détestons, nous ne voulons pas revivre dans celui qui est notre patrimoine de mon commun. Voilà, très cher par cette citation qui nous dit ceci, je cite, la mort d'une mère est le premier chagrin qu'on pleure sans elle, puisqu'elle n'est plus là où elle devrait être. Fin de citation, c'est d'après John Pettisen. Mais chère famille, parents et amis, aujourd'hui nous pleurons tous au départ pour qu'un long voyage sans retour de maman Kalou Elisabeth, pour qui vous avez répondu présent à ce dernier rendez-vous avec elle. Lors de ce dernier rendez-vous de revoir, rendez-vous au cours duquel son temps est devenu le nôtre, il est coutume pour toute l'équipe de la nécropole contre terrestrielle de présenter à vous sa famille ici réunie, ses amis et connaissances, nos condoléances les plus attristées tout en rappelant que maman Elisabeth est descendante de la lignée parentale de papa Momo Joseph et de maman Keto Louisa, descendante de la lignée originaire, vais-je dire, du village Ikalala, secteur de Yonso, territoire de Bokabaka, le Touton, la belle province agricole du Kwango. Elle est venue au monde avec le souffle de vie le jeudi 15 mai 1947 à Léopoldville, donc ici à Kinshasa. Et voilà qu'elle s'en va ce jour dans la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé, au premier rang desquels sont le fin mari, en tant qu'inoubliément, le mardi 7 novembre 2023, ici même, ici à Kinshasa, au terme d'un parcours de vie honorable de 76 ans ou 66 ans, marqué par une vie familiale de mère et grand-mère et arrière-grand-mère, heureuse et pleinement comblée par une riche progéniture, au nombre de laquelle on compte 6 enfants, 34 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants qu'elle laisse aujourd'hui. Fervente chrétienne de l'Assemblée de la Nouvelle Alliance de Kitambo, maman Elisabeth, notre très chère, nous laisse des souvenirs d'une femme très accueillante. Elle était une maman généreuse, serviable, toujours souriante, une maman aimable avec un sens élevé du partage. Elle nous invitait toujours à vivre dans le respect, à l'amour du prochain et à savoir pardonner. Très chère maman Elisabeth, ton visage nous l'aimions, on t'y voyait un entier. Il était la fenêtre qui ouvrait sur ta lumière. Il était la porte qui nous invitait chez toi. Ton visage d'amour, le voir nous suffisait. Nous
Nous étions sûrs de ta tendresse et de l'offrande que tu faisais de toi, simplement sans rien dire, pour nous donner du bonheur chaque jour. Ton visage de sourire éclairé d'une joie qui nous entraînait dans son soleil. Ton visage d'une tempête, lorsqu'on voit, comme on dit être, s'affronter le désir de dépasser et l'envie de te laisser aller. Ton visage du silence avec ses secrets à rechercher, comme un trésor réservé à ceux qu'on aime. Nous aimions ton visage devant nous. Maintenant, il disparaît ton visage. Il échappe à nos yeux et à nos mains pour s'inscrire invisible mais présent dans mon cœur. Ton visage du bonheur se vers le ciel et désormais il sera tourné en sa présence et trouvera sa définitive beauté. Et maintenant, très chère maman Elisabeth, c'est le silence. Tu peux enfin te reposer et connaître la paix éternelle. Au revoir, très chère maman Elisabeth. Mes chers amis, parents et amis, ainsi rassurés par ce vent et l'espoir, vous ferez mieux d'offrir une petite place dans vos cœurs à notre très chère maman Elisabeth Kalongo, plutôt que d'aller la chercher à son domicile, 6 numéro 173 ou 173 de l'avenue Bondo dans la commune de Giringiri, ni après le culte de dimanche dans son église. Nous n'aurons plus jamais. Dont l'hôtel de ville de Kinshasa et la Croix-Rouge, une fois de plus, chers familles, parents et amis, nos plus sincères condoléances. Maintenant que maman Elisabeth Kalongo, simple précieux, emprunté à la langue chère à Césaire, pour qu'on dit du côté du village Kalala, dans le secteur de Yonso, au territoire de Pokamaka, le tout dans la belle province agricole du Congo, et cela en Yaka, nous disons tout simplement maman Elisabeth Kalongo, Wenda Bodu. Je vous remercie. Tango satana belemi kotuka pe kotolanga ye kolo Yesu afandi na loboko ya tata Nzambe kobondela ponanga akobondela ponanga pona longa tango nyonso e atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo bomo ya moto elonga ezalise na yo ya nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakutambola sena yo kwete uzanzante nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba. Est-il un dernier mot auprès de la famille? La famille, un dernier mot? Oui, approchez-vous. Nzambe ya bolingo mpe Nzambe na nkembo etumisi tosanzolina ozali Nzambe mokisi ya nyonso ntango ekokaki mpona yaya oyo azalaki mama mpona biso oyo te azonga mboka yo Nzambe ezwa lokumu sanzolama kumisama na yo mpo ozali kaka Nzambe
oyo akokaini na yo azali te magnificence na yo eleki na nyonso eza na tokotondoka botengi yamba nzoto ya mama makila bazalaki so yaya te akomaki mosika likolo na bolingo azalaki na moko bolingo ozalaki nango tongango kati na biso oyo totikali bolingo ezala soki bolingo ezali te libota ekokangana ekokufa bango nyonso bazwa ndakisa na yo ote tozala malamu tovanda malamu wana eloba mosusu te tosengaka bolingo kati na biso epo merci kende malamu Tango satana belebe kutukate kotulangale Kono Yesu afanti Naloboko ya tata nzambe Kobondela ponanga Akobondela ponanga Onalonga tango nyonso atakombongela kimakasi akusimanga na loboko tisa elongo nakutalela seyo atapaselekelingaye nakutinga masiyo kole atesengwe tondi motema ona yebiete na bomo ya moto elonga ezalise na yo nakovanda nakombola yo yango ezali bomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola se na yo po ete oza nzambe nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melonanga nakuyemba nzembo na elonga nakutambola se na yo po ete oza nzambe nakutalela si yo atapasilekelinga ye nakutinga masiyo kuleye sengwe tondi motema una yebiete elonga ezalise nayo yawe nakutalela siyo atapaselekelinga ye nakokanga masiyo koleye atesengwe tondi motema kuna yebiete na bomo ya moto elonga ezalise nayo yawe elonga ezalise na Yesu Masiya Nazareth elonga ezali na ye c'est vrai ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete elonga na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth bien-aimé croix yende mutaloba na biso so tondimi tokomona kembo na Nzambe
koloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali nzambe kolo yesu motema na ngai esanjola se yo kolo nzembo na yo na monoko na ngai ekoloba te mpona yebi ete Masia Nazarete solo pona yebi ete nasena moyoyo na yo na pasi bitumba na talelio na yo Pambonge na simbi se kombo na yo na yo na bilanga na simbi se kondima epa na yo na yo Le message est confirmé, oui. elongo na ye tosimbi kaka kondima yaya tokende wapi na mokana na Marc chapitre 5 na verset 36 bayebisi chef ya synagogue tikotungisa mokonzi mwana sakrifie yesu masi otendaki konti ya maloba na bango te olobi na ye kobanga te crois seulement Alléluia. Mwana kufa tazongaki na bongo me nyonso oyo ekufa soki osimbi kondima na yesu masi ya Nazareth ekosekwa ndima kaka. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Yesu Massia, le chef et le consommateur de la foi. Bana CFC, Bana Codef. Alléluia. Bana de la foi TV partout à travers le monde. Alléluia. Yesu Massia Nazareth. Total sa kondima di baso na ye. Po ete longo na ye. Leto na balon. Nakutinga masio kole atesenga toti motema ona yebi ete na bomo ya moto elonga ezalise na yo ya nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola se na yo po ete oza nzambe nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melonanga nakuyemba nzembo na elonga nakutambola se na yo po ete oza nzambe nakutalela si yo ata pasi lekelinga ye nakutinga masi yo kuleye senga tondi motema una yebi ete elonga eza
elonga ezali se na Yesu Masiya Nazareth elonga ezali na ye c'est vrai tolingi osabone obetika point Longo TV.